Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernia Sobozwa mina pesi bino bambote na kombo na Yesu, nzambe na lola bomba pe abate la biso bandeko sans nzambe eza mobulu, sans nzambe pe toko sala eloko moko te ya malamu soki nzambe présence na ye azana kat na biso te bandeko. Na pesi bino bambote, j'espère que to bandi ba semaine na biso elamo bisika na Sobozwa mina Asie na Amérique na Europe na Afrique, na pesi bino mbote ba boni Noël TV balandi Noël TV. Erna Sobokozwa vidéo na biso to s'abonner, to partager, to aimer, to partager la famille et que ça la biso bien, ba commentaire na bino pe et que ça la bien na kata vidéo na biso et ça la ka wow. Et en plus ba commentaire ya malamu po Karine Mokonzi soki amoni ba commentaire o ba fan na ye oyo la Chine o bandeko na ye bazoko tiela ye et que ça la ye bien o kitepe moi motema bandeko situation ezali pour que to kitaye motema ke azala calme ça arrive ezali problème et yaka et kenda kanango donc Karine place aux zwami courage j'espère que ozape malamu ozala na courage bandeko vraiment eso sala pasi pe mawa na uta kotala live na TikTok et pas yandeko na biso ya kroni papa to yebit pete so kazala kroni mama po kroni papa parce que ezali batu oyo ba pesa nzambe kanda na kati na mokili nzambe abomaka Sodome et Gomorre na kombo ya batu oyo tozomona na lolenge ya bamura wana ezali bato bapesa nzambe kanda me bazali kaka bamura donc to na moni na kata vidéo na ye donc basi ba mama oyo tokumbaka 9 mois oyo tokende kolela na kati na hôpital topesi bomoi na kati ya bato me bazobenga na kati ya life na ye pona koloba ke eske mwana wana d'abord Arieta azalaka vivant eske azala mwana te ya bota te ba mama donc elakisi ke Karine matrice bapesa ye te ezaka bango nde bato bazalaka ba menopole matrice ya kobota donc Karine abota te bokende na kotuna papa ya Arieta oyo bozolobaki azopesa bino ba matière eske Arieta ngo azalaka mwana obi azalaka mwana te akopesa bino réponse na calmement ke bobando ko tuta na mitu bozomi tuna na bozomi loba n'importe quoi azalaka te azalaka mwana te ezalaka lukuta donc bozo zon susukaka na les mêmes sujets na bino bozalaka nango zemiza ezate mwana za te me bozo zonga kaka akomi ya bino te kombo loba ke azalaki evi muyiba ba parfum siko akomi yaya na bino akomi nyonso ya bino azopesa bino matière mais botuna ye pe eske Arieta azali mwana na yo bi azali te akoyebisa bino bandeko bino bokotaka na kati ya famille ya bato na ti pourquoi ezalaka mabe famille ezalaka sacré balobaka ezalaka sacré bokoza na limite ya kolobela makambo il faut botala pe o nini bokoloba bozo bosana ke mwana wana Arieta akokola siko oyo nyonso pe ekotikala na réseaux sociaux akomona ba vidéo oyo nyonso bozoloba la sir na kombo na yeke azali mwana te azalaka te nyonso wana o papa na ye azopesa bino matière siko yo akosala papa na ye nini papa na ye akozala posa mwana wana un jour soki abali soki aboti soki aza malade bakokutanaka me bino bozosala ba live bino bozobengaka bokozala wana te attention bosalaka attention me bino pe bozana na bana na bino na mibali na bino ba o bazana mibali bazali ba o pe ekufa pe bazali parce que mutu na mutu azalaka na vie na ye privé mutu nyonso mimango na réseaux sociaux te Karine apona ye na réseaux sociaux yango to yeba yango mais soki amemaki yango te motalinga ayeba yango azate amoni ke trop c'est trop na kokufa te lokola ba mama oyo bazalaka avant babando kufa na bandaka mabala azomona ke ezo simba te me alobi kaka ke non nazo fanda parce que pona bana na bokola kaka bana anatanda papa wana azosala ye banko
azozwila ye basi par-ci par-là, azobotisa bana, azobotisa basi wana, bana wana bazoya kaka na mwasi wana abana kobokola. Siko bolingi pe kaka Karine pe azala kaka na caractère, azala kaka na même méthode wana, ba mama wana bando souffrir kaka, donc ye pe azala kaka wana, mobali azoyoka par-ci par-là, akezwa basi boye, azobima boye, donc ye pe andimango non, moto nyonso azali pareil te, azali ndenge moko te, tozali pe na 21e siècle, nyonso ezali différent. Donc, le kola mona ke trop c'est trop, nga pe na lingite, yango aye ko bimisa. Hein? J'espère eza clair, mais bino bozo oloba pona arieta, mwana wana azalaka te, azali mwana te bandeko, to tika kimote ya mabe, parce que moto bozo kota na ba life na ye, akobota même pas, azana mwana te, ayebi ndeni pasa mwana azalaka te, donc azalaka moto ka bongo, tozo yebaka te, azalaka mwasi ba aza mobali, to yebi te, mais bino boza basi, mais bozo loba, bozo finga n'importe quoi. En tout cas, bandeko, bo tika ba Congolais, to tika kimote ma mabe. Kari nango aboma pe moto te na YouTube, aboma pe moto te na ba famille na bino, mais kaka soki likambo na ye, ndenge bokota kango tina ti. Atikeli bino bolo bagana bino, ba pesa bino ba matière ndenge bazo pesa bino, tozo mona pete ba preuve eza pete, ka bozo loba kaka wana, kaka makambo o ya kala o, ye moko mura bimisaki kaka, o, ba yebisi nga keke, ba lobi ke, ba kangi evi, na hotel na mwasi, kari na kenda ki boy, kaka le même yango wana ozo répéter, kaka ozo répéter, alors tozo mona pe preuve te bandeko, to tika makambo oyo. Papa wana soka azalaki ke aza papa moko aza clair toza na 21e siècle eloko ebata makasusi eza te eloko pe asoni eza te alinga afanisa mwasi na ye alobi mwasi na ngai no namoni ke ekosimba te donc tosila na wana Karine mpe alinga ndimango ke ozolakisa mutu basi ozolakisa mutu boye bamaladi mpe ezali epai nyonso wana bandeko ale bino boza wana bozo betela ngo maboko anatanda bozana bandeko ya basi bozana ba mama mais bozo bosana wana bosi bomona d'abord ba semeki na ba bokilo balinga basi ya bandeko na bango bosi bomona ngo ata bakateli bango matrice ke balambeli bango kitoko bale akoti kondima pe mwasi andeko na bango te moto andima azate boti ko sala hypocrisie boti ko kosa awa na ba famille na bino na mabota na bino ba problème wana nyonso ezali bandeko ya basi jamais balinga bandeko ya bandeko na bango ya mibali bandima te bazate et surtout congolais lokuta hein parce que comme Karine comme azalaka na ye impoli ndenge ye banaka yango wana bino bozo betela ngo basete boye bozo bimisela ngo bapema na ba life bandeko na balisu na bino makasa ezali muta kolongola ngo azate me bozo mona kaka oyo eza na lisu ya Karine parce que balobi peke babwakaka libanga na mbuma oyo eza ya kotela cela veut dire Karine mokonzi azali ya kotela mais botika na kote ya mwana koloba kaka pona mwana n'importe quoi botuna nde papa na ye moko akoyebisa bino ke c'est vrai mwana wana azali innocent mwana azali ange hein azali ange botuna papa na ye moko akoyebisa bino en tout cas o bozo sala ezali ki motema mabe ezali ki ndoki ya monene Karine amoni ke non trop c'est trop na lingi na ngate aye koloba na lingi na ngate après mais mobali mutaboye ye bozo pesa Karine faute pourquoi mobali mutaboye ye azoloba ngo pe à haute voix azoloba bien mobali mutaboye ye andimi yango azo assumer yango hein aboyi te ye mutaboye mobali te quand même ye aza vraiment na bolingo ata wana kuna aza na ye aza nani aza ange yende asala kama sumu te eza na mwasi ya koloba wake non ye a respecta mobali na ye donc ye alobaka eloka mabete liboso ya mwasi ya mobali na ye donc ye azala kaka merci amen nyonso andima yango kaka botika lokuta ko bandeko soki azalaki mobali ya malamu pourquoi abotaki na mwasi na ye mosusu soki Christelle
pourquoi atika mama ya mwana na ye? Il fallait andima ye kaka, hein? Il fallait andima ye. Il fallait afana na ye comme il y a zalaki respect, il fallait afana na ye. Donc bino bolinga kama lamu kindumba mobali asala azo abasi par-ci par-là, mais moi si azoate moi si na ye abimaki na mobali musuto mona kiango awa. Il fallait pe azala na ye. Pourquoi aboya ki ye? So que ça bien, so que ça bien, so que ça mabe. Il fallait afana na ye. Donc bino bolinga mwalamu mobali asala kindumba mobali akeno kozwa maladi ayela basi. Donc moi si nde e asala te pour moi ça za mutu te mobali nde aza mutu botika lukuta na bino biso nyonso nzambe asala biso ndenge moko. Ata premièrement muta liboso nzambe asala ki mobali oui to boite mais biso nyonso tozali bato tozo ko mériter pe lokumu lokola pe mobali ata mobali kozala koleka wana ezalaka na bakongole mais biso toza basi toza pe bato biso toza basi toza pe bato toza banzete te tozala pe na motema pe ya kosupporter comme poko kosupporter te epesameli mutu nyonso te babétise nyonso azokomona okake na moni ke non ok nalingi na nga pe susu te ye pe atiki na ye mais botika kofinga azana respecté azalaka impoli afingaka basemeki babokilo nana ngandima semeki nana ngandima bokilo azate babokilo bazala kaka bongo bazalaka nzela ya nini oyo esilaka solo te ata osukoli na minute oyo solo wana ezongaka kaka na minute wana alors moto andimaka azalaka te bandeko botika kotoka moninga boye botika kofinga ye bino boloba bobimisa o nyonso mais herbe kosila okomona siko peut-être Karine akobima wana siko boloba so nzoka nde azalaki boye en tout cas bolekisa bandeko bokanisi oyo akikota na France wana mwana mwasi wana yende aza saint pourquoi abalaki ete siko avant ya komona Karine ayelaki nini nango vengeance Karine abomelaki nini abomelaki mutu te wana ezaki motema mabe soko lingi mutu te yebisa ye kaka fanisaki mama ngai na yo esila kaka mbala moko bosilana keko ya kobimisaka mutu kaka mabe boye ezalaka te eza bien te bandeko mundele vraiment mundele en tout cas mundele na sepelaka na yo makasi mundele soka boyi mutu soka lingi mutu tako ya kofandisa yeke te mama ngai na yo na moni toko marché te kosimba te luka nzela na yo nga pe na luka nzela na nga basilanaka na calme soki baza na bana akolobaka te nga na kosupporte bana nga na kofuta bana nga na kosala support na bana nga esili me biso bakongolais ezalaka problème ezalaka d'abord kofuta mwana ngo wana pension alimentaire ezalaka donc moko akufa moko atikala caractère bakongolais yango wana ki motema mabe na bakongolais yango wana donc bakendaka na problème na ndenge moko ya calme te ya bango ezalaka ya mbutu mwete donc caractère ya congolais o bawutaka nango na Congo soki mboka ni bawutaka nango na mboka mundele bamemaka ngo kaki motema mabe na bango wana malamu mbongo wana basi ya makango libanda balela bango ke bana na bango moko baliango wana ba mibala ba congolais baza bongo motema mabe ye ki gentillesse nyonso akobimisa na basi ya libanda bamona yeke aza gentil donc batala bakoloba ke mwasi ayoko pesa rapport baloba ke te mobali oyo ndenge azalaka gentil na mudusa libanda yoyo kokosele bongo wana mibala ba congolais mais na ndaku na ye azo torturer bana na ye azo torturer mwasi na ye wana ndenga ba congolais en tout cas botika caractère na bino oyo ezali mabe ezali bien te soki boso sala ngo boye na basi na bino boyeba ke ekozongelaka bandeko na bino moko ya basi ekozongelaka bango soki ozo torturer mwana mwasi oyo peseli masanga oyo bali me o torturer yesusu ekozonga nyonso efutamaka na se na mabele oyo jugement nyonso ekofutama awa bandeko tobosana yango te tobosanaka te en tout cas la famille nazotika bino na oyo nalobi na j'espère que oya kokota bo partager bo liker bo aimer bo s'abonner ekosala bien
po pesa ba conseil na bino malamu pe Karine pe soki ayoki pe yoko kite po mote malamu vraiment ezo sala pasi mais eleka kanango eloko pasi eza wana te eloko eleka lokola tika na vie eza te soko zo forcer eloko na makasi okoya kokoma na kati ya cercle ezalaka mulunge alors mutu na mutu aza na droit amibatela amibatela mutu na mutu akokende pe na mokolo na ye mutu akoboma akomi kufa po na mutu te obie po na libala pe eza na mutu te akufa bazwi mobali batie likolo eza na mobali te akufa bazwi mwasi batie likolo te soki ata ozomi pasuka ozomi lela balobi ke oke bakundi mwasi na yo wana bacho pe likolo olobake te na boyi na ngai na okende te wana ezaka kolela kaka na lelika kolela ya pamba alors po na kolakisa ke cimetière bato babala ezalaka ya part ezalaka te bato oyo badivorsa pe ezalaka te eza te biso nyonso tozalaka les mêmes place les mêmes côté bakundaka alors po na kolakisa ke soki esimbi bufandi soki esimbi te moto na moto akenzela na ye mabe ezali nde kolukela moto mosusu liwa wana nde ezalaka mabe parce que tozalaka ba chrétien tolingaka tosima makila na maboko te makila na maboko ezali pona biso te bana nzambe et surtout biso ba congolais tolingaka te tomona moto na otie moto makila boya koloba na tia na kombo na yo non en tout cas la famille to partager to liker to aimer to tsape ba commentaire na biso malamu e ko sala biso bien oyo nde ya ko commenter maboko na ye wana azuko tsa ko commenter mabe nzambe ako punir maboko na yo wana nzambe ako tumba ngo moto ole na place opesa conseil mais yo ko ya ko koma nzambe ako punir yo merci na tikibino bulanda video na biso na bokebi c'est Noela TV bye bye.